Make your goal smart, specific, smart, measurable, smart. Alors, dans les mingi qu'on dessiner, et en même temps que vous en primaire, ce qui est en pause, pour aller voir ça, et on dessiner. Na ye pour la mingi te na dessiner, et pour la mingi na maboko, na suite na zokoma. Alors, bongo ya likolo na lolenge ya mopanzi, soki na telemi na mopanzi boye. Et que beaucoup de temps, bongo na nga na kati. Ça ka on dit balongo kati kati na ngai. Uzota bongo na nga na kati. So uzota na lolingi wana bongo na yo ekozala. Eloko moko ya mwa boye. Oyo bongo na yo ya likolo. Soki totali yango bongo na yo ya likolo ekozala mwa lolenge ya likolo ezali na biteni. Bongo ya likolo ezali na biteni. Biteni nango ekambani na lolenge ya liboso, mbunzo, bon wana ye mbunzo en français va venir au frontal, liboso. Donc soki naza boye ezali katikati na ngai ya liboso, tolongoli katikati oyo toza na nsima, tokobenga yango dikosi. Nsima awa ekozala nayebi te déjà na tableau à pembe soki ezoleka ndenge nini avec manteau ya couleur mais tokobongisa yango awa ekozala mwa nakotia yango lolenge kai d'ici. Ok, alors oyo ya likolo ezali likolo, tozana liboso, mbunzo, tozana nsima, dikosi, tozana likolo babenga yango parietal. Na lingala vraiment nayebi te parce que babeta biso gogo mingi na likolo mpe babeta biso gogo nakomi yango parietal gogo. Parietal likolo akiti moke aye na temporal. Temporal vraiment awa nako dessiner bango litoi. Litoi azalaka oyo eza litoi. Temporal litoi. Litoi komba babana biso. Bongo. Alors, wana ezali bongo